Bandeko mbote mbote bisika bozolanda ngai ngandeko na bino Simon Pocho Lobito nzeta moselu engundu kakamyo munene tembesili bajalo bakufi bafokoti bakufi lala lula la bulu yeke bataria bandeko na yeto solo la lisolo oyo bautu pesa ngai na bandeko oyo makambo de kaka bopesa nga makambo ka ndenge ezoleka na kati ya communauté congolaise makambo ebele bandeko lelo naza na lisolo na osona bino oyo etali église oyo bobutu bomona ko pesa oleka oya Bostra TV na ebite so bozolanda pe makambo ndenge ezoleka na kati ya église wana ndenge bomoni pe ndenge bandeko na biso baza koloba loba na kati ya nini ya television ya YouTube ozomona ngo nyonso makambo ebele ebimi oyo ya mususu biso toyebaki te emonani wana boyebi yango moyena loba mingi pe ezate bandeko lisolo lelo ezali bo bandeko mingi babengi ngai babi ay pasimo est-ce que yozolanda makambo ya nini te ya Bostra TV makambo ya bodo ngadi makambu nini parce que Bostra TV wana nalandaka pe ba nini ba prédication na ye namona katata batu ateyaka ne malamu selon ngai ndenge na yoka na teyaka ndenge na nini namona mais bandeko mingi ba déclarer mingi pona makambo ya pasteur ande balobi na ngai na nde pe tolandi bozolanda ko pe na télévision ndenge ezoleka wana ngabi non ngai pona nga na yebi pasteur wana vraiment il prêche bien na pe ba prédication ne ba nini musutango asaka ba prière na ye musu ba jeune na ye de ba saka ba 21 jours ba nini mais na ye komona mwasi moko abimi wana makambo alobi batini nga video na nini bana membre somo bozolanda ngo eza lisola sika te bomoni yango wana nga pona ngai tango na vandi Natali na kanisi na lobi boy mwama yo po abimisa maloba boy seke likambu ezali bandi ngana yaka kaka ko bomisa bino na fungula mu batu mayeli parce que mama o azobimisa makambo moko ya pasteur wana obi makambo suna omona ngo flou bandi ko bolimbisa pardon mais nazomona makambo ngo ya mususu mwa flou ngati na landi na seli analyse belo na batu ba bengi nga modeli moko babi pasimo soko lobili kambo te ekisala mwa pasi nga bitenga na lobaka mabete to yaka kakubu esa famille te so likambo za na famille to ko bande ya kusolola ndenge pe ndenge ndili to komemela likambo ngo bande ko ngana ekotala lelo so mwana mwasi wana akomo loba boye seke likambo buti na kati ya église parce que nga omoni mutu oya kobimisa makambo ebele ndengo wana soka sa membre église te to azana collaboration moko na batu moko ya église kuna basoko tekela ye disque lolo lula la bulu yeke bataria depuis ki pomba makambo se bandia wa le 29 dozo zela yo na yeko mona ngondengo wana selon ngai na makanisi na ngandike na kanisi parce que maman makambo za ko luba makambo ko boba makambo kilo moyen je ne peux pas les parler si na ko luba monte za kilo mboka mama na makambo zo bimisa lelo pe soki to lobi ke makambo ene komo bima boy eza biso mo kaka bandimi ndenge to kenda kakunda bilobela bizangela omoni soki déjà e place zo sambela na lobi na bino bandeko soko moni déjà ba komo bimisa ba bien pasteur na bino carrière pasteur pe silaka na sebisa mina solo bana membre oya ko yinanga opa ko finga na osela bino kaka soko moni kaka église wana bakomo lobama be ya pasteur wana mingi c'est qu'il y a quelque chose moko boy eza kuna na se bat bakomo bimisa parce que banda kalanga la mona ka tatana nani pasteur a Bostra wana a priaka na yoka kama makambo na te obinga mosiko tango na fanga mais moi moso ko bimisa makambo ndengo na pona nini si tout peut que likambo na mingi zakaba mama kaka moso paza mama ape mutariana mona ke pa mutamadaila mutamandrandel pona nini na lobi basi parce que au moni lisolo mususu ngara ona beti to beti eso kendit lisolo pezo tam biso be batasongi to swaka te to zui sikoyo esali nini mboke baby na lobaka ndo babomba ka likambo malamu mukolo ma baby maka e baby sakamboka omoni sikoyo pasteur wana
ceux qui les comme un niveau qui va comme le babilo quand on est amis sont bandimi. Parce que bandimi sous bazo ya na ko bandimo ko ya bulu ye ke ya rien mandrandel ba tumiso bazo ya ko bazo ko ya ko distraire ka pasteur abatu. Yo bando ya na sujet moko obongo na katende ngeni. Ya mususu soki pasteur pe alobi na yo lelo koki bozo bino mosingaka ere kokate lelo ba mibali na bino ba ko déclarer ba jeune na ba jeune jeune za na problème te na puye na lobi mabe wana te jeune za na problème yimo ko moi salibala okoyeba organisation ya ndaku na yo moko pe lelo siko soki ba ndenge ba komo loba na bino ndengwa mibali ba bibasi misusu o ba no prier soki ti l'air ni et c'est le problème te aussi siko prier sala pe ba besoin nini na yote yimo yeso ba no loba biso ke ndenge na biki so kende na tsike ne ko sala kumi sanga ipe sala pe ba posa na yo sala makamsu et ça ki te ba no loba ka ke nani abiki siyo tango loba biki siyo anabi va. Et là, si vous avez ko sala makambo oyo, ngana lingina oyo, yopo ko sala. Et ça te que le kola, soki kaka oye na prière na église, o tiki nyonso o bujakate. Lelo soki pe église na bakomo lo bana batibo, et ça fait cause na bino moko bandimi. Est-ce que l'église on est kangamagate? Na yebi pété parce que ba mibali ba benge ba papa ba benga ba bi église 24/7 ngabi te koko sala 24/24 bango moko batika lo ba ndeko na biso basina na batu misusu bakana moko bataki sakate ba linga ko tikala yo za moi salibal il faut ba peke ndike na so si sa prier il faut na kene ndako nanga na sana ba mubali nanga sana beso nanga bana nanga pe ba sana beso nanga mais siko yo ko vanda ti so ke lerni wala siko so ba lobi boy bakoyeba bino te bakoyeba pasteur wana bozo bandete bino nde mtsuko boyebo baki la pasteur na bino te parce que tangu yo bino bozo kende ko bino nde bozo sala wana bakolo ba bino te babaka église wana ya bossa wana e comme na yana buzoba ebele parce que bakolo ba mandimité comme ba pasteur abate ko mobiba pona bino bandimi yo mutu mobima kaka ozala kaka na ba problème o moni eloko na bisa bino basi no so babala kate mibali no so babala kate o koma mutu ba komba nana ba pasteur na makamususu asa sambelela yewa asa rechitika yo mo pe fo sosola ba ko sambele yo mo pe fo taper motema na yo o yana ndako basi misuba ko mo lana ba kola na ndako musuta boya mbeto na mubali nayi mais siko évidemment est-ce que pasteur mutayibi siki bino kuna kiboboya oneni olala ka soutenir na mbeto na mubali na yo na yebi na ngapete wana mais parce que biso pe ko sambele pe mutsuto komi ko exagérer pe makasi moko mso asinga ngayawa mamango na yo tanga na kombo ayeko benga ngabi na papa limbisa ngapi yaiba kitenga na so tuna ngabi buko siko mama ndene o tenga na lingi na kota nani na kota bona nini nga na problem tenga bi osanga na wapi ona samngala na Bossa TV ngabi ndena ngona tatala tera kitoko ndengwana tala siko ba fruit na bino seke bino ka bofinga kana bino kaka bat nini o te na lingo kota na nini te limbisa ngapi na bano yembo kwa loba na munoko nzaba so kanga ndeko na bino Bossa TV. Est-ce que pasteur mtatinde ki siko ba lobaka ke makam eza église ya pasteur wana songolo paka mais nzoka eza ne biso bandimine to yaka na ba bulu yeke yo ka seba tunu so ba ken ndiri ba yaka na bossa na basambela miso basambela kate muso yene kaka ba distraction bazane ba tupe ba nyongo ba kem so ba nyongo ba sape kuna ba tupe ba problème kuna ba sakuna muso kuta so linga mbanda na kufa po ya tikala na libala ba sakaka. Siko lelo talande boko musa pasteur na bino talande izo leka na TV na makambo soni ya buzoba mama za yeba tubuiti okoko sape ba vena neti ba nini ndenge sala ke bele belande boso sala ba ni ba jeune wana mais yo moko so sala jeune ezala secret yo na nzambe na yo mais sala pe ba biloko misutu ba sala ka lisusu tende bandobi aussi c'est prier on attend oya ko clôturer na ndako sala obiki na za mosa libala il faut na sala bu o monite ke bénédiction beso sala pa na ondengeni parce que nzaba so mona obana ndako na okutu moko bandite bo siko kuno kuno sa bénédiction ondengeni
est-ce que ndenga na mona rappel pasteur est-ce que pasteur wana yebisa kabino te bosala makambo na ndako na bino bozanga lisolo ko beta omoni secret église soki kake komo bima bana membre mabese côté parce que maman na solo ba makambo bela za na ba preuve azolo ba makambo bela azo la place ni so la ndika biso bandimi yamsu mundimi moko bo alingo abebisa réputation l'église abeti disque wana lola lulala iprato piana mama nanga merci papa félicitations na nzembo beti wumela tala babiloko ondengele kaka réputation pasteur miliza ko beba bo sacrifice sikoyo na ndenga na yebeli tata wana na mona ba prédication mais yo koko toboyite bano ko sala banina soki banina bilo ba gêne na bilo chaque ndengwa mais yo moko yeba ka organisation na yo toboyite ko kenino di oyebi ke l'air ko kibunga na mosa libala na sana bana na foi ndenge ni na ko gérer foyer na ngai babina misuba kuma olamba biloko ya ba na sina pexem lo biloko ba 2 jours ba 3 mubali mususa sa allergie omona kuma oleka libumu pona ni owelela kako kinenda kansani mebungisa nano bakutsobe to landele état d'âme na umo bulu ozoke ngotsala kako kopesa ka pasteur ba to ba vertige na ko bondela ka bi so ka ba simbo kuenda bilambani so ko pantsana chance beaucoup on l'a ba gondo to na bakola wala lipute pumbwe mutukutu deja o azo simbo deja asami kangeli puta bo lokola ebonde akwa okasa nini azoke no bunda nini kachi po ebiki amso okwe bo panzani bateo deja kola lilo somi makambu ya igri ya bosa ikomo biba ese biso mo ka bandimiti bozanga secret bozanga makambu boy beaucoup ça na problème soki po wana problème na songolo na pasteur mais beaucoup se rancho oko yebisa mpa nini batalibanda te oh ndenge ezokendele bande ko ndeka na moneli nde mona mosala oloba bana mambo na loba kava pasteur wana na sepela ne mi mère réputation ya ko beba pona babilo kwa bongo basa ba problème pe bazakuna ni bana ba problème pe kaka bazaku batu nyoso baza siko mélange ezaka ezalo kwa pompe ba tsebiso na kata kisa bangungi ba pompe nana ko bima eloko ni longo bokoko bima sasa makamwa ndengo wana mama na kino kuloba auti na ngwapi ngala bino pe toye siko batinde linga obinga mu karton zo taranga pasende ga priya bo asala maka omoni sikoyo ngana zo na sens na ngai mais muta ozo interprétation ndengeni parce que muta ma yele so ko tipa batazoba pona ko récupérer mboke baby lola lulala c'est lo scam tata ma passa mboke za ya ko yinda busungite bo bengi ngambango o passe no eza bo certificat gilele comme la buzoba bo eza ka biso bandimi bandimi comme tu babebi sa makam soko moni bo séparation linge kota parce que on a pour na sa numéro na moni pas sa na ba numéro so na numéro la ngala bengwa to songadi zala makasi na mabonde li séparation so linge kota parce que au mona lingo eso ke bana membre to mona kana musi na vie faut observer parce que déjà moi monde nga ko lobela na moni batu misuba zo puye ko kende nyoso yango wana c'est que eloko mo lingo séparer na kati ezala kate ba loko ba mo alobi ona ba mo kilo oyo ka kilo mboka kilo bravo email Léon à Londres modéliste munene mwana membre mwana famille tala na bese kota kina ngo banda kala to ko yiba dengene somo trop Pascaline Ponde famille Ponde res leka Francine Ponde ma bese kota. Parce que déjà à lire ndenge zo kendele et to lia lo sonandonge parce que mingi pe subi to landi wana ba simoko kaya ba promba tama daile na batama ria ba tondi ka pona ko tsambouteage pona ko ya bebisela munta batu ni réputation na yi soki nyoso makonde bimiso betu to landa o mona ka bata approach ka wana batu ba yi ko beta lisolo wana yo kana se batu ni bako tala lisolo wane saka na kata ndaku na bango moko kuna eza no mutalibanda te mutayekena mutakati kuna bimino ngatekeli bango disque demander e ko tula encore lisolo bongo ndenge tambula réputation pesa ko kende
pona nini bandimi oyebi bozo sambela me on dirait bozo sambela na désordre pasteur ba taso boma nzoto moi c'est une personne boma mais bandimi to sala kaka teti déjà ko beba nyoso yango batuno so parce que bela batu ba bengi nga ba bia église wane pasteur wana so nga bobela biso mabala ou na ndenge babi batu soki moi soka ki kuna pasimo a baby si moi pasteur abatu te moi sino mo sa mi baby sine kuna esa mboko place ba combat soka moni combat ndenge ni na changer na ye yo sala kana combat mais yimo ko sosolati ko mbuye pasteur o sala kana ba combat na ba engabo mais yo mo ko betale ta dame na avant pasteur ba ta simba yo tala peta dem buninga ko utondi seleba mkumba pambala yo moko nanu yo avant ba simba yo tala na eta dame na yo o sala kana ba komba ngo komba ye msumbu yo moko yebi makambo sala mais osoko ko libérer te o ya ko tsaka batuka wa bulu yeke na bataria na batamandaila mabese kotaki nango papi mboma ba papi mabese kotaki siko to église que ça la ndini église siko réputation nek suka ndini et réputation comme beba pona biso bandimi o akoma ko sala babiloko boye babiloko ba nini boye asoka zolo basala ka boye nana mona kango to yebite nana yaki nango soko na dika biso bandimi yo mwa salibala o kino ko lekisa ka lerti obimi bada seto ndeko to sala kata na société ok okuzonga yem suti ba 23 mais seconde nanda kuno sala ndengini est-ce que passer moi te rabino ki l'air ya boye ko kito ko zonga nda kuno te wana pena yebite parce que ba mibali na bino moko kanga mtu ba déclarer ngaba tuna yebili kamagote parce que yo ko kene prier ba dato ko tipo comme mwana mama o sapi conseil que vandi vraiment o yebite que na sana bana na zape na libala hein o bani ko ba prier on peut so sala o so te so mona fouer so peut automatique c'est que yo mo peut yebi makamu no salaka mais attends on so sala il faut pas mona tele ye le mo so sala te to so saka na soustraction baninga ba saka na plus yo kaka soustraction ti to ya ko tika l'ensemble vide oh et ça la kate si ko tala de église a bossa trivanande et comme samos boso tala ngo so leka miso no so tala botinde linga yango natali kangali na ko jije mutu te parce ngape ba ko jije mais il faut ba ko mais makamu so il faut to solo laka soki lelo likambo comme ça pona binongo ba ndimi na bino boni ko sala ba kisakata soki ba landi église wana malamu na bandimi wana ko soki pesa pa na bino kuna makasi bata banyongo pe bakima biso baza bata bakenda biso pe na bakima biso na babambongo ya ba voyage baza pe kaka kuna ona ko memela bino bana kata ke nyoso ne sa ba combat to lo ba ko ke kuna osomona kama kamzo bonga te parce que to kangela okanda na motema okima biso na bambongo osimisa biso batushi yangana mdai pasteur asako bunda noka yoka so basimo ko koya ko panzana na tinu bai nyoso zo mona oyebi tadam na yo mingi kuna pe boso tsaka kama bulu yeke misuba landa la ligne me lo mona kaka na asisi ko sambela siba como soir yo mto sambela ka vraiment mingi ozape ya mso simba kama bonza ozaka pe tsaka ba tutsoki pe tsula ka ba telungu mindi uno sana ba binemie bene na bato ozana ba problème na kasa foyer na yo ozana ba problème na ba semeki na yo ozana ba problème place nyoso zalaka ona sana komba mais komba ngo so bundana na o bunda sukona na satan o gagner te pona ni parce que oza déjà oza faible na makambo belé pour na facilité satan kota ozo sambela mingi me ozo sambela mingi me moteme za malamu te ozo teka biloko me oza na ba cliente so wana pour no za ba cliente parce que o solo la te o yebi ko pona biloko te ozo soma ka amfra ki me oza yebo ko c'est la client réponse à diente ndeno koteka muninga na soka zoteka komi ya simbiki ezande yo eza lisese lelo soki église one ko passer la bango komi na niveau yo bana mam ezande ba ndimi na bango moko basa ba catégorie nyoso kuna basa bato batonga biso pe bazana bato bafinga anga pe bazana bango ka kuna bango lobi na komona la muka komo sala susu ba jeune on sala bato ba jeune na ndingeni
Bozo ko tia siko passer ba tuba mbrouiller mapa passer komi bunu yeke mutabata te ya kana ye apesa ka pe moi ba mate na kito pona bino kaka bino moko ka bozo balukela ye soki pe passer anzo la nanga ezaka ka bandimi no moko kuna na bantourage no lisonene ko bima ya salite moko pomona ko lo bango te parce que na kola bongo te na kilo mando bango kilo mboka vraiment ko en tout cas lelo soki comme niveau déjà niveau na bino moko kaka ya église wana yo mwasi moboko moko okoma kolana na kola okoma okanga batu nyonso bandoki bongo yo soto lande ta dame na yo yo so kanga batu bandoki balanda na leta na ibite pasteur peso wa mona bango bien bata leta dame no malamu yo mso saki ndumberer na ndumbarurira likolo ba masabina pe bozakuna na bata sabina lelo bakoma ko mona batu nyonso kaka mabe siko ebimi boendengeni tout ce qui brille ce n'est pas de l'or hein ça fait brillaka osotala bo manzanzo tala bo basimbi so touche ona kolanda ngesika mai tsola asili pesa mai okino kuno ko tsolo tikali wenda ki ambote otikali lite ya facile nazote ya na yebisi oya ko silika oya ko finga nazozela butu malamu merci